kolia la biso na nous ezana pasi alors va dire que le peuple d'abord le peuple en haut toujours mon até mais cette fois-ci comme biso to la peuple après si comme biso to ba peuple en avant donc to ni abuzo baté tout rôle biso ne to ça ba pesa ba 48 heures biso to zela quel que soit ba policier ya ndenge nini ezela ba tuba rwanda na bango ba bomba ba est ba yeba kota po ba bomba biso to si na bango tout to la té bo la miss bo c'est vraiment bateau bo c'est la mayele ata ba bi ba deso de bo to banga té ezela ba policier ba tie wana ba policier pe baza ba responsable baza na bana na bango baza na basi na bango soki mboka eza malamu te bazo lia malamu te bazo futa mabié te ese ba boka la bana wana ba boka la bango te olungwa papa na bino keno na Belgique oteki ba pizza aussi chance ozonga ezala bato belé ba leki Felix na expérience a kufutela ndako Felix yo futela ndako te papa na yo azwa yo akenano na Belgique ozonga oza chez les parents donc ebine ba futela kate oyebi ata logo te na monde expérience ya vie donc yo na no futela ndako te okamba bato te logo te donc ozalaki lokola ça profite biso na médecine to benga ça profite mais donc me comme on vivre na détriment ya bato mususu ndenge ozalaki ko vivre nation na yebisi bino ke tu as tout to mangelo ko moko te soko kufa to kufa kaka biso nyonso na mboka oyo so ba zikisa mboka na biso ba zikisa ngo soso carton $10 tala gene to mela tala mabumu ndenge to kufa na njala yo yeli biso lo toko okangeli biso baba yeba o Moto kita na place ya Joseph Kabila omoni prison ya Kabila yo nde muto kosala yango mbote ndeko na ngai vraiment ndeko ezokamusa biso makasi donc ezolekela biso ne sais pas soki toza na pays awa toza na pays na biso moko bato baoyola biso babiloko moko ne sais pas donc na mboko tovivre kaka na loi ya baluba toke na seni o muluba tokende kuna o na parlement kuna muluba donc ekolo mususu ekozwa poste na gouvernement ya Kiseke des actes donc eza kaka baluba mpe bafo bazwa baposte nyonso tu bo biso bamisusu biso ba peuple congolais biso batovotaka tokoganye eloko nini kolia la biso nanu eza na pasi alobaki ke le peuple d'abord le peuple en haut tozomona te mais cette fois-ci comme biso tola ba peuple après siko biso tola ba peuple en avant donc tokolinga buzoba te tout rôle la décision na bango bazwi wana ya Denis Kadima aza muluba aza la droite ya kozala na place ya seni biso peuple tozotelemela biso moko tokozwa décision ya mutu na biso oyo biso tokolinga kosala na seni ye wana nde mutu akosala na seni biso toza na revendication tozo revendiquer tomoni bapesa yo 48 heures po baponela biso mutu peuple aolinga kosala na seni tolamuki 48 heures yango mutu yango babimisi te toza kaka na attente soki bameka kotia mutu oyo na ndenge na bako bamesana kotia wana place sikoyo komona peuple akozwa décision na ye quelque soit ya koboma mutu nyonso tu muluba tu tokoboma fo toboma yango wana toboyi kosala mobulu parce que tozotalela bango na 48 heures na bango esili siko biso peuple tozotalela bango soki esimbi te biso peuple toa la décision na biso tokozwa cette fois-ci toa lisusu lelo oloba te totalela kaka bango basala bajeune na bango ndenge bamesana eza kozanga mayele po yo batindi yo kende popona mutu moko oyo mutu nyonso aolinga tia ye asala na seni yo comme si oza bourri otanga ata première te donc eza neti question bapesi yo discerner lipapa okoki te
donc obangi po ozangi na maloba oloba ozangi muta opona na mayela osalela ezate yango moni aobanga parce que ayebi tension ya peuple na minute ezaka clarté donc tension ya peuple na minute ya kanda mabe soki solution ezwami te peuple akotomboka wana eza mascara biso tokobanga mutu te na minute ata otie 3000 militaires po baboma peuple esenga te bona baboma bato baka mboka ye atika na bapolisier na ye wana toana tate ya kobanga o policier o nani biso sila biso ezake soki solution ezwami te biso na bango tokoyebana kaka biso tokolala libanda tokotambola mutakala na mpona bango. Mbote journaliste papa Denis Kadima wana toyebi ete aza pe mutu ya kimbangiste te bango nde yo mona nanu wapi bozobeta mati kaka yo président de la république ozwa mutu na yo tia na seni bango bazoluka mboka oyo ekufa to bango bazoluka te papa biso toboyi Kadima toboyi manda lelo ti lobi tolingi na biso te tolingi te mambu basalaki na 2018 ti na 2023 koba tokolinga ngo te ata moke tokolinga te na minute oyo moni bapolisier bavandi baza tala biso na minute ata batie mura na minute ata batie mbila nini biso tobanga bango te biso tobanga toboyi na biso toboyi tisheri na élection na 2023 biso peuple même topesa moto biso tolingi batia na seni oki biso nde tozabo jamais mais c'est sûr on va kosa dictature na ye eloko bilani ni yasaleli biso peuple congolais o biso tokopesa deuxième mandat bilani ni yasaleli peuple mpona biso tozosouffrir tozomona passe biso nde tozabo bapesa ye bango 48 heures biso tozela quelque soit batie policier ya ndenge nini ezela batu barwande na bango baboma bato na este baye bakoti mpo baboma biso tosila na bango lokola ezoluka guerre na seni ezoluka guerre ezala asombaka bacercueil ye lokola ezoluka guerre asombaka bacercueil akotia awa biso tiango toza prêt nde toza prêt tozela bango bamekaka kosala intérêt ya peuple te basala intérêt na bango moko o babimisa mutu na bango na ndenge moyibi batia na seni biso tozela bango biso po toyebi ke population peuple nde mutu apesaka pouvoir tolingi na biso dictature te toboyi tisheri toboyi yango tolobi boye donase shole bino boza base na nzambe oki botiaka biso peuple congolais lokola oyo paster nani confession religieuse nyonso oyebika tiaka peuple congolais mabonzi ya peuple congolais kenda kosouffrir amonaka pasi kozwa mbongo atia mabonzi boyoka kolela peuple congolais boyoka kolela peuple congolais bosala oyo peuple azosenga so bino bosali oyo peuple azosenga te na baeglise nyonso ezala contre tshisekediste tokobuka yango tolasa bango ke population aza na kanda na minute oyo tozobanga bango te na minute oyo ata alobi ke barwandais nyonso baya baluka bapolisier na pays nini baya kotia na minute oyo tobanga mutu moko te na minute oyo tolasa bango policier akufi policier ndaya nga bavotaka te jamais policier kende il na ke kovote kaka biso bato tomona pasi lelo biso na bango tozosouffrir mutu amona bolamu aza te mais tolobi ke mais c'est Chilombo yebaka to potie soda nini na nzela yebaka policier akenda irne te akenda kovote te biso bato tokenda kovote toza na droit ya kotia mutu biso tolingi soki bino bozosala dictature na bino papa yeba okomona bibembe na biso mbote ndeko na ngai mpono batia mutu wana ya seni wana biso tosepeli nango te ezala makambo oyo batiaka Kadima wana aza nanu muluba Felix Tshisekedi aza nani muluba jamais ke bakotia Kadima azala chef ya seni puisque soki bovote kaka yebake bokosala eloko moko te seke soki bovote Kadima azala mutu ya seni ntango bovote wana akotrike kaka bakotanga kaka mutu mosuka mutu na ye eza neti boza na ndako papa moko mama moko yo koprivilege nani mpo otia mutu na mosala oprivilege nani ndeko ndeko bovote ne papa moko mama moko mais soki botie Kadima wana biso toboyi na motema moko ye te peuple bana mboka bofongola misu ya turo tolala te bofongola misu bozala vraiment bato bozala mayele ata babimi badesode oyo boye tobanga te
ezala ba policier batie wana ba policier pe baza ba responsable baza na bana na bango baza na basi na bango soki mboka eza malamu te bazolia malamu te bazofuta mabie te ese baboko la bana wana baboko la bango te sikoyo tosala boye élection ezala te ndenge esalamaki ya nanga oyo asalaki toyebi ke Martin Fayulu moto azwaki bokonzi akepesa Félix Tshisekedi mais lelo tour ya 2023 eza sute Félix Tshisekedi atia mutu na ye na kadima wana po te babouleverse so élection ezala mabe basi bacorrompre lisusu bato ezala bongo te toboye eloko wana président Félix Tshisekedi tozomona makambo clair te na sansi nini azopromettre bato mais azoréalize te apromettre banouvelle unité oyo bazomécaniser bato baminganga baenseignant banani oyo fo bamécaniser bango bazosala eloko mo te na bato mpe ya tozoloba na bato ya nini ya union sacré wana bozala malamu ezala badepute député azofutana ba $12,000 par mois sikoyo asala mosala nini ebongo bango nyonso basala bafonction publique basala mosala nini mpo na nini population azonyokama boye tokoloba eloko moko keno population mpe azala mpe à l'aise mboka na biso moko me tokomo souffrir mpo na nini mboka na biso toza na bomengo toza na nyonso fo mboka na biso mpe tozala à l'aise tokomomona mpasi neti mboka na biso te misala eza te oyo misala bazoete na badepute mosusu bazoetanga keno libala ekoma na $500 yo soki opesi mutu mosala te ese $500 ngo akozwa ngo wapi il faut mutu kami mopesa ye nanu mosala ozofuta peut-être $500 yango par mois ou bien $400 $300 ekopermettre akobala mpe mwasi akozala malamu toboyi makambo ya kadima wana azala mutu ya seni population ayebisi bino ke tiaturo tobanga eloko moko te soki kokufa tokufa kaka biso nyonso na mboka oyo soki bakozikisa mboka na biso bazikisa yango bobanga na bino eloko moko te bamécaniser banouvelle unité bapesa bango basalaire na bango ezala baminganga ezala baenseignant ezala bamédecin tozosenga keno aréalize makambo oyo tozala malamu oyo nasengi nde yango wana population bofongola nde misu tolala te tofongola nde misu. Oui, Mbote, papa journaliste. Nomination ya président ya CHAΗNE balingi ba nommé. Na gozo exemple muke na Bible eza Soni na échec. Na ta ya Saul na David. Saul abundi Bitumba longi te. Ba Philistin bazaki ko boma bango kaka bazo boma, mais David bazuye na zamba ye. Abundi alongi nzembo ba mama bayembaki Saul abomi 1000 David abomi 10,000 epesaki Saul 1 donc ndenge tozomona 1 ezowuta na Tshisekedi Felix 1 wana pourquoi popularité eza vis-à-vis na Fayulu soit derrière Fayulu ndezo pesa ye 1 na yenda alingisi ko a imposer asa makambo selon ba proposition na ye kadima wana toyebi ete d'abord na loi ya mboka bakoki kotia du président ya CHAΗNE langue moko na président actualité il faut azala na divergence ya langue donc c'est-à-dire soki aza muluba président CHAΗNE faut azala moswa ndenge tomonaki na batakala monaki batie malumalu batie intel batie ngoyi mulunda batie boy mais bazalaki ekolo moko na kabila te mais oyo ata na ye azolinga ainformatize bamakambo na ndenge na ye mais population congolaise toza bana mike te na kati ya population tokutana na bato ebele batanga balegi oyo Tshisekedi à 100%. Donc eza te ke soki omoni population ke yo nde oza osome te eloko nalobaka yango maintes fois ke oza osome te mpo oza na baréalité académique te oza na baréalité ya vie te ozwi ka chance chez les parents olungwa papa na bino akende na Belgique otekiteki bapizza ozwi chance ozongi awa eza na bato ebele baleki yo Felix na expérience ya kofutela ndako Felix yo ofutela ndako te papa na yo azwa yo akenda no na Belgique ozongi awa oza chez les parents donc oyebi nde bafutelaka te oyebi ata eloko te na monde expérience ya vie donc yo nano ofutela ndako te okamba bato te eloko te donc ozalaki lokola sa profite biso na médecine tobenga sa profite mais donc mikobo boye vivre na détriment ya bato mosusu ndenge ozalaki kovivre ndenge ozalaki kovivre bongo donc taka moto azovivre na nsima ya bato bakomisi ye président eloko ngo ekamwisanga makasi koma bakozwa président Felix oyo aza na maîtrise ya eloko moko te akoma président ya Congo eloko ti lelo vraiment monsieur journaliste epesaka motu pasi place nazalaka ederangeaka tika lelo na avoué ke ederangeaka comment un motu oyo adirige eloko te mais akomi président de la République
donc eloko sikoyo ekravaka ngai atake moko na kati ya population nde yango wana tozwa exemple net bato mosusu baba économiste basali mpe makambo ebele bato lokola bamate falu adirige société pendant 20 ans na afrique mobimba omoni bato baza dine habilité na kokamba ta mboka mpo ndenge akambaki soki azwi mboka akokamba malamu lisusu koleka me mutu oyo asala na eloko te adirige eloko te mbala moko asote kaka adirige mboka c'est regrettable pour ce pays mais rien n'est tard dans la vie. Toi, quand on a résistance, toi, quand on a combat, rien ne pouvait nous nuire. N'est aux abois. Et là, on va dire que nous avons nuire, nous avons divisé, nous avons athée. Donc, on a molo tina suka. Mais aye bangoke 2018 to sagi ya golala. Peto chela gi na se croyant que, imaginant que, penser que idée ya Felix ya Titi ya ko kane yango. Lokola penser wande to chela gi na se. Mais en 2023 to kozali sur le golo alice. Aye ba ke ba police oyo ate ba l'équipe population na gazité. Au monde dans le monde arabe, na tala ba documentaire ba arabe pe bazaki raso ba beti gaz akimi. Ba beti gaz akimi. Mais là ba mesana gi nango ba ko ba ko nango simple. Biso pe to ko mesana na minduki, to ko mesana na gaz alors l'avenir nous donnera raison. Merci beaucoup. Moto ndeko journaliste. Nomination ya ndeko Kadima to CPA na parce que to dans la 3 élections qui na pays tout est passé car bosoto na pays depuis Joseph Kabila pouvoir na 2006 na lelo tout le monde a kaka makambo malongezo sala ta cause de nomination pauvreté à peuple est plus élevée malnutrition devenue pire dans notre pays la tuerie à répétition à l'est du pays et le kamalongezo até mais to ebisi ke Chilombo to ebisi na Mboso batika ko instrumentaliser CHAΗNE et la société civile to tikeli basango pe ba protesta oyo bango ba kobimisa et on le peuple azozela Tobo babuzo bawana ki obatsa muto obatsa ndeko Kadima biso to yebiete soi-disant avant dina poto aller ba hamburger na ye aya na kini a batsa président CHAΗNE takeki abimisa biso su Chilombo acha biso na ba député mususu oyo kende Kabila tsaka bilan Chilombo négatif en la biso ni na mboka oyo ni Chilombo ko sala la biso oyo ya bosani ko sala mandane mobimba ngo ko kende na suka fe ko sila ni na ko sala biso et là c'est message na peuple congolais depuis l'élection l'équipe fait tout un de Koufi tu veux qu'on cède Bible dit c'est lui qui sauvait sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie la trouvera mais peuple congolais faut la misou tambo kanete comme rende to na kisekedi jusqu'à dernière énergie atika pays depuis à son pouvoir makambo malonge sala makate kaka makambo mabe na pays biso to boyi Kadima encore une fois to boyi Kadima état de droit na mai gratuité d'enseignement na mai état de siège na mai peuple d'abord na mai et le moya malonge zate biso to zozela mokonzi oyo biso to ko voter na 2023 o biso to kolinga abongisa pays depuis Felix Tshisekedi azwa pays insécurité partout même na l'est du pays bazo violer ba femme congolais bazo kunda ba femme congolais ya kotala en tout cas vraiment to sepela nango te bato bazo mbrier biso na est du pays Rwanda Burundi Uganda yenda komi ba mina bango akoma ba mina bango pourquoi atela bango ba train atela bango ba rail atela bango ba autoroute est-ce que na Kinshasa makamba ça les alités peuple courait zaté mais tout ça deuxième barrage dans le monde après barrage Gorgor na Chine après barrage Inga courant au moins de 20% na ville à Kinshasa mais là que ça ba bloquer kuna mbongo wana akoko tsango te peuple ali asepela kaka ba promesse ba discours politique sur le terrain négatif bongo biso lobi tout ce Felix Tshisekedi tout ça na tête à pays que ça soit aux armées Amérique aux armées Chine établi ba on a Congo Felix Tshisekedi to kotake jusqu'à dernière énergie que otika pays to ko sepelaté tande to tambola na pays biso to za beto ça ba classe kala mais to mo na biso clair dem Felix Tshisekedi atie na cour constitutionnelle atie CHAΗNE na cour de cassation atie CHAΗNE toute majorité du ministère atie CHAΗNE conseil suprême de magistrature atie CHAΗNE et puis na CENI atie CHAΗNE ceux qui Martin Fayoul a lobby oh c'est un tribal yom to c'est la tribaliste on a divisé pays même à l'époque du Zaïre les gens qui poétaient même à l'époque à Kabila les gens qui poétaient il faut d'abord que ça
banini surtout ba professeur surtout yo tsaka ba kassin to ko sepela na ngote biso depuis 2006 na lelo na perdre déjà ninga na ngamisato pona ko telemela ba valeur na pays to kolanda jusqu'à dernière énergie biso to kanisa kiki idée à Titi personnel idée à Titi que Felix c'est que des Olandango mais aujourd'hui Felix c'est que des idées il y a Museveni a eu idée il y a Gaga mais alinga établir en Congo moi si na ba faire rwandaise a ça ba on mboka oh na est ba congolais ba faire ba ça vraiment pourquoi biso to sepela na ngote ce qui a linga luka division na pays to boya division na to linga ndeye moko akende parce que ba luba ba kasser ba ça congolais to boy un tribal to boy division na pays ye moko ndako kende ba luba ba za ba congolais ba ndoko na biso même ko linga a soutenir Felix Tshisekedi to ko tsape maboko na ye que ça soit des guerres force to dans la détermination to lancer message à Gentili Ngobila to lancer message à général Kasongo ce biso to protester pour les Camerounais parce que pour protester ko tomboka to marché les actes constitutionnels il y a pas policier na policier en tout cas venant vraiment to kolanda bango jusqu'à dernière énergie ceux qui va rebeta ça c'est pas bon tout le Congolais but aussi après ba policier wana général Kasongo yo zwaka carburant ozwaka mbongo bon ba policier bazandio na sima ba vivre bien té mboka ezaka ba député na ba sénateur vraiment ezala bino ba chef militaire ba PDG ezala bino bisoté en tout cas penda vraiment que ça soit degré ou force, avec détermination, par l'appui des Seigneurs Jésus-Christ, de renverser les valeurs dans notre pays, de quitter le pays avec détermination jusqu'à dernière énergie. Merci, merci Banamboka, surtout Balandingaï, aussi Kamboka, tout le Namboka, Bobangate, Kabila a plus de 12 millions d'habitants. Yo zo lingaka kufaka na nzala. Ozo kufaka na nzala. Atoko fina licence ezaka liwa. Landa mboka loti na suka, mboka nde mutu. Bible obi kenza pambola batu benediction lande utaka na mboka na ye. Merci. Au revoir. Mbote mwana mboka. Kadima nanu. Cette loi de Lutundula a été contestée dès le départ. Là où ezalaki ya mabe. Yango ezalaki contesté. Donc toboyaki loi wana. Premièrement, Lutundula l'initiateur, il y a cette loi wana, il y a loi wana. Il est où? Il est empoisonné. Il est évacué en France. Azan en France. Azan empoisonné Lutundula wana. Il y a Liboso. Il y a Mibale. Makambezoya. Naseni. Donc, Toligny le sous-sous. Toko ya le sous-sous. Nambeba il y a 2006, 2011, 2018. Mais 2023. Et qu'on les calisse sous thé. Et qu'on les calisse sous thé. Yango wana. Tozo télé. Mais la loi wana. Et qu'on les kate. Alors, au monaki, la confession religieuse, ils se sont réunis pour traiter la loi wana. Mais, comment na Mokoboye, du fait que Bazana candidat à la poche, ils se sont retirés. Des confessions religieuses se sont retirées. Bango Batikali n'a pas. Quand le même jour, à 21h, Bayoko proclamé président ya mafia. Président ya mafia na bango, Oyo Aza soit en disant, Nani, Denis Kadima Kazadi. Il est même tribu avec M. Chilomo. Yango, to contester yango à collecter cette fois-ci. Donc, tout ça la réforme. Yo mona na Wapi ozoki pota, ke ba soné pota, yo banina na rocha kisi. Fallait ba soné na pota va rocha kisi. Tout ça la réforme. Alors, là on collecter, tout ça la réforme. Mais Sama Lukonde, 100 jours na koki. Sama Lukonde, 100 jours na koki. Alors, tout ça les déjà bilan. Sama Lukonde, 100 jours il y a gouvernement, il y a des warriors, il y a des guerriers. Sama Lukonde, tout ça le bilan. État de siège, bilan négatif. Il y a Liboso, il y a Mibale, tribalisme, nomination, il y a chef de l'État. Ma parti Nyonso, ok. OCC, Moulouba, OJFM, Moulouba, CENI, Moulouba, cour d'appel, Moulouba, cour de cassation, Moulouba, BCDC, Moulouba, Oyokoza, Liwa, Mora Kitenge Yezu, Mora Mosengo, Mora Cardozo Mwamba, Mora Tantine Génie, Oyo Tante Nayo, il y a la présidence, accord ya Rwanda, na Uganda, mort, il y a maman DG, il y a liberté, quand à 100 jours na yo Sama Lukonde. To ya kidnapping na Esamboka, enlèvement, to e mati. Quand à 100 jours na yo,
oyoko zaliso arrestation ya ba nani matata ponyo kana 100 jours na yo Jakindala na 100 jours na yo baza ebele kutu na koloba te arrestation ya DG OCC na 100 jours na yo des nationales recrutées par les étrangers kana 100 jours na yo mais mon senga kufi o recruté des nationalités 100 jours na yo sans malukonde conflit ya ba militaire na est pays na 100 jours na yo fraude ya destination ya CHAΗNE 100 jours na yo destitution ya ba gouverneur nyonso na 100 jours na yo corruption ya ba député ba JIP 100 jours soutien ya loi ya UDPS loi de Tchani pour diviser les partis politiques quand à 100 jours na yo tromperie, il y a baisse des prix au marché quand à 100 jours na yo 9 officiers supérieurs aux arrêts en Ituri quand à 100 jours na yo la justice soit faite par Augustin Kabouya il est aux arrêts Augustin Kabouya tout la justice en Mboka Augustin Kabouya quand à 100 jours wana IGF a que nous sommes l'enquête la présidence quand à 100 jours il est menacé par les empoisonnements IGF a menacé pour s'arrêter quand à 100 jours na yo chambre de commerce à Kinkole non réalisé kaka na 100 jours la présidence mais toyepsi bino 100 jours ya sama bilan négatif to tia part Tshisekedi tozela yo 2023 oyepsa biso nini yo koma ka ba discours ba promesse or président en exercice asala ba propagande te président en exercice asala ba promesse te tozozela yo Felix 2023 bilan na yo merci mwana mboka ngai na regrette pona Augustin Kabouya alobi apesa ba militaire ya UDPS minduki babunda contre qui aza mayele te tokanisaki alobake po biso tokonje po oyo eza école eforma bato il faut alobake bato bameka République démocratique du Congo toza na armée nationale oyo ekoki kobengana bangunya ye alobi apesa bamilitaire UDPS baboma bacongolais contre qui Chilombo double fonction président RDC président Union africaine lelo yo komisi biso batala bagene okanga biso pour aliment na bwa Congo tokomi komela bagene na misuni ya mbwa yo kaka kole Thompson kuna kokosa biso $17 soso carton $10 tala gene to omela tala mabumu ndenge to kufa na njala yo yeli biso lotoko okangeli biso baba yeba o Moto kita na place ya Joseph Kabila omoni prison ya Kabila yo nde muto kosala yango place ya Kabila ngana yebi toyebi ebele yo la na poto Bitumba biso to bunda na Kabila ozalaka te na bandeko no bakumba ko ba moto bazalaka te biso ne to bunda na Kabila service ya Kabila biso to yebi ba service na nyonso tout et kanga biso beta biso ye moko papa Tshisekedi témoin liwa ya Tshisekedi le père oza témoin oyebi yango okontinuya obomaye olakela mabe mwana na pite mwana ekobo mwana ndumba soko ozalaki 100% moluba congolais mbeboye te yo lokola okosa baluba na baluba bazoba bazalaka na zamba bozali na mboka lokola bino bokaniseke ye na moluba te ayeli biso esprit ya tribalisme Martin Fayulu président élu alobi biso nyonso tu toza kaka tata moko mama moko soki Fayulu na avant de 2023 tobanda mosala na Mujimai tolonga Kinshasa etikala netre tokende kobongisa mboka na biso mpo Mujimai ya mboka na biso Chilongo osuki mbwa yo oleli mbote papa journaliste ezaki mama ya Congo tozalaki na bino avant ya Congo kimoni otende ko ambesi ya Congo bali bacha ya seni ya bango nini ko koloba etaki te Congo tozalaki mokolo ya misatu na seni
tokendaki kotika memo toka kotika memo tovandaki mingi tozali abesola aye batangi memo wana bapesi ye tozalaki na problème moko te ata mutu moko azongisaki réponse aza te biso tosimi nzela tozongi ale ntango tozongi toyebi ke bango kuna bisika batikali il faut baraisonner bien tala ngurupa ya batu wi mutuka eke kuna na 5 mpona kosala nini mpona kodeklare makambo ya mboka 5 eza motema ya Congo CHAΗNE eza motema ya Congo 5 yango evandisaka baprésident 5 ezali ya peuple congolais eza ya Tshilombo te atia yango na posi ezali ya Joseph te atia yango na posi Joseph kutu abimaka na ye nga nayebisaka ye Joseph bimaka na yo oza na mbongo na yo yofele oyaka kozwa omonela yango pasi te Congo bakoko na biso na batata na biso bato bamona pasi bafungula Congo na kitambo magasin bakutaka mindele te bakutaka leta te bango moko baye bakati banzete batongi bandako ya bandele leta yo kokuta aya kosolicite epai yanga muyaka aya kosolicite epai yanga muyaka Tshilombo esika ngai epesaka nga kanda nde yango wana soki omonaka nga na TV soki omonaka nga te nayebi te nakutaka muntu te nga moko muyaka nafongoli mboka na ngai bakongo eza pembeni ata mutu moko bakongo afongolaka mboka te nga muyaka na wuti na mikolo kuna na kasongolunda na kufongola mboka na ngai avant leta yo kosolicite nga na pese mibeko nalobaka leta oye oyo kosenga mabele na ngai ovanda tokovanda na nga kolwa mabele mais yo leta va kosale na mboka na ngai il faut kotosa mibeko na ngai lelo leta akoma komatila ngai leta akomi mokonzi na ngai akomi koniata ngai lokola bakayansa yo munuba namonaka yo te mungala namonaka ye te mutetele namonaka ye te nga moko miyaka bayaka nga na mutu te nayaka nga moko mutu nayaka ngai nde mutu naye na batu awa na Congo me eloko nayebisi yo eloko ezali awa eza très nécessaire Tshilombo soki oza mwana mutu ozita na matoi eyokaka lokola oza na mudero lokola oza na mudero opesa posa na ya kolia na biloko ya kolia mudero bakolambela yo pondu ali mbondo mabe bakolambela ya madesu mabe onia maboke mabe okende kokosa bapesere mabe yo kaka pe makambo nga na loba ngai mukola mabele ngai 100% ngai kiambo 100% ngai kasongolunda moti yango makambo nga na loba ka yango esalamaka mukolo na yebisaki mbosu keba na 5 mbosu keba na 5 mbosu atalaka mazina ngai atali mama oyo kula komi kokebisa ngai nazongi sima ata bobomaki musengo akufaki akendeki bamusengo toza ibele bamusengo abasi bazali bamusengo amibali bazali ata bobomiye na poison musengo akendeki te ye wana na kurusi bokeba nazoyebisa bino na 5 tokobima na nzela tokonuka kaka liwa boyokaki nzembo toyembaki kuna boyokaki nzembo bokeba Tshilombo kenda na musika ndenge okendaka musika soki okeke koprograme ngai natia mutu kingai mutu wana okolukile ye nzela yo oza lukute biso tozoboya barwandais yo kaka mutu oyo ozokende kozwa barwandais lelo oke kozwa 200 personnes ya barwandais otie bango na UDPS po baya kosala nini
po baya kosala nini mabele soki eza yanga te Chilombo yozonga mbala mibale na candidat soki ngai nabotama awa na mabele ote 100% okozonga na candidat mbala mibale te. Merci maman. Biso papa makambo elekelaki biso la 2018 lelo soki tomona pasi oyo po tokangaki maboko tomoni buzobe eleki na makambo ya seni lelo soki mboka ezokende na bashit oyo ebele tosali 3 élections na mboka oyo résultat eza négatif yango wana biso peuple congolais tanke bana mboka tolobi tokoaccepte lisusu buzoba ta mokolo moko te tolingi lisusu bato baye stage na sommet ya leta te tolingi kotia bato baza capable ya kozwa solution mpona biso peuple congolais biso bamama lelo tozosouffrir biso bamama tozonyokama bapapa lelo tokomi kosote bapapa na mbeto tozonyokama papa tokolinga yango te seni ya tu oyo efo ezala transparence ezala libre ntango toke kovote babimisela biso mutu oyo biso tosalaki nini tovote tungo ntango tobanda kokende na babiro de vote ntango tozovote po tungo wana tomonaka tozokende na babiro de vote tozomona numéro 4 nde bazovote biso moko peuple tokozala seni ya liboso tokodeklare tokoproclame victoire na mutu oyo biso tosali nini oyo biso tovote erreur wana oyo tosali na 2018 en tout cas 2023 ekozonga lisusu te mutu azokanisaki tungo akovanda na kiti wana bakoimpose nde bamesana koimpose bango tungo bakoimpose mutu te tungo mutu akoremplace esika wana aza mutu oyo biso peuple congolais topesi manda oyo topesi manda te tomona ye na sommet ya leta te même isata badepute likambo badepute nommé na 2023 efo esila parce que badepute nommé baza na intérêt na biso peuple congolais te bazongaka te na retour baya kotala souffrance oyo biso tozomona bakoya wana bazwi bapesi biso likolo ya 1000 francs peuple congolais tungo totelemi likolo ya 1000 francs te likolo ya sosola nyonso te tokoki koteka mboka na biso tozokontinue kosouffrir tozokontinue komona pasi bazonyokola biso eloko wana na 2023 koleka lisusu ata moke te esi tozwi mayele biso toza na nzela ya vérité biso toza na chemin ya vérité toza na nsima ya 5 ans soki 5 ans opesi biso mokongo biso mpe pepe tokopesa mokongo 5 ans ayoka oyo biso pepe tolingi biso tolingi souveraineté na biso ya peuple ezonga lelo mboka ebebi mpona makambo ya konome kabila bebiselaki biso mboka ayeli biso Tshisekedi aye komonisa biso akundi biso lisusu mpenza bien ale tozongisa Tshisekedi na 2023 mpo tosila ekosalama te grisme eza te mpe na 2023 Bote Ndeko le coordonnateur ya place de résistance à Masina quartier 3 ya Tiango Mobimba Hervé Matata, les coordonnateurs. Merci de Hervé Matata. Oyo bazonga bachela biso chaque la bino te bakangaki ba bisusu ba bisusu bazokaki maintenant litola mbi to moni ngata mutu na kanda denika lima na seni l'état que yo molobeli ya peuple congolais ni ko. Ça c'est une provocation oyo ba nga provoquer peuple. Ce qui peuple azali moto oyo basakana na été peuple aza sur un niveau ya osakana na été le roi Kabila sakana na ye basakani sakana na ye peuple comme le niveau oyo ya kotelemela moto nyonso oyo azobare route na développement na ye ça dit denika di mawana c'était un ami ya Tshisekedi denika di mawana Kasayen papa Kasayen lisusu na seni donc to bandi ko banda pena na sommet ya mboka cour constitutionnel Muluba cour de cassation Muluba cour d'appel Muluba ministre de la justice Muluba ministre de finance Muluba ministre intérieur Muluba ministre ya ninyo ya enseignement primaire et secondaire Muluba tozui gouverneur à banque Muluba tozui lisusu procureur général Muluba papa na transcom Muluba batu baluba kaka donc na fingité mais ça va marabote ndeko na ngai mboka ezali pour la unité nationale nous devons chercher à ce que tozwa tocha ba coloniaux se la représenter to là qui ça va tout Congo ezali uni mais Congo va diviser to comprendre que par Denis Kadima Chilombo veut balkaniser le Congo c'est son ami alors c'est son ami to yé bien clairement to boyi to lobi ke atika a okabola Congo te le lobo so okei na Uvira ba bureau sur l'état batie devise ya Burundi
On le bâtit paix, justice et travail, on bâtit unité, travail et progrès. Il y a Burundi. Alors, Bamboke, Baniko Kende na balkanisation. Et ça, idée à balkanisation. Tu as dit si Bango Boé. Bishop, tu as dit au peuple. Moto, mon côté, à Kende. Au petit da Moto, et ça la catholique. Et ça la banane, bâti la représentante. Comme ça, nous allons retourner dans la table. Parce que table, et ça, pour le peuple. Si Manango, toute sa sélection. Ce qui va boire, tout le monde qui est Denis Kadima, et ça, c'est la libération au Congo. Denis Kadima, Azamuta Pestibiso, donc la flemme catalyseur. Poto Bima, tout ça, la révolution. Et puis, tu as mis tous les points à policiers. 48 heures, c'est ça qui est l'équipe déjà inspiré. Donc, Bazan et le roi va sauter. Mais l'institution, le peuple a parce que ce sont des institutions ici de vol, du vol, du hold-up électoral. L'institution, et ça n'a pas peuple parce que le peuple est peut-être 48 heures, le message fort, on a eu le peuple congolais, nous ne pouvons pas peuple biso tokola la mutakala na balabala et tokoketi na seni mitakala basina mibali soki akoboma aboma ozoka nalobi clairement que moto moko te akolinga buzoba oyo lisusu. Nous devons léguer, comme dit notre hymne national, nous devons léguer à notre progéniture des institutions où ils allaient vraiment normales. Il faut toute cette sélection. La France, ministère intérieur a organisé l'élection, mais le ministre intérieur a nommé par le président en place. Mais à Salaka, penser un peuple, à Salaka vouloir un peuple, à Salaka choisir un peuple. Donc, biso to lingi to tiki là, bano ba oya sima. Après biso, na 2035, na 2045, na 2048, 60 ou quoi. Bah to tiki là, bango ba institution et puis modèle moko boye, ya valeur et organiser l'élection. To disi peuple azala moto oyo miso likolo aliso, petrola na balabala, to mamutaka la. Tout ça va aventure. Et ça va jeter, ko kanisa tete que ça va jeter. Tokotomboka batomboka na loingete totomboka tozoyeba ndenge totomboka déjà to planifier Chilombo abimisi ba carte nyonso ya ye or ke na maboko na abombaki as des as o abimisi ne ko amesa ba biso siko to misile jonker peuple abimisi jonker la carte qui bouffe la carte qui gagne biso to gagner combat le peuple gagne toujours. Merci.